akitisa dollar mboka ngo eza dirigé par nani tozo comprendre ngo te papa tolinga tolo baboye bobo maka franc congolais tolia kaka dollar ba mingi te na basika ya muke boza posa moko tokoma banani musale zate tozinga ka machete to mesana ndoko boza posa tozinga machete tokosongela yango nga mukaka za posa ba ngwana écoutez to futa mai te papa na yebi so partir en mai et double papa. Papa na émission d'aku ya batu papa na ngamba pour faire silibiso. Salut à vous chers abonnés de Concept Touch Télévision. Encore une fois votre humble serviteur Dan Mosengo, comme on le dit souvent, on ne change pas l'équipe qui gagne. Dan Mosengo, Nabris Mumpi derrière la caméra, le king de la réalisation. Na pesimbo tenasima caméra. Les noms na yelibino li solo ya dollar. Dollar ezali ko mata se ya ko mata. En plus prix nango fixe ezali vraiment ko yebanate. Yango population congolaise qui non en particulier ba leli na micro ya Dan Mosengo boyoka koleka ya population na kati ya Concept Touch Télévision. On a kosenga bino bon sobo s'abonner vraiment massivement na Concept Touch Télévision car vous serez très bien informés comme si vous vivez en République démocratique du Congo. Merci beaucoup Tokende kozo avis à population par rapport à taux et dollar. L'économiste babengango inflation monétaire. L'inflation monétaire en République démocratique du Congo est allée vraiment l'icolo vraiment makasi. La population congolaise Aleli boyoka kolila ya congolais na micro ya Dan Mosengo. Nous avons le tout premier intervenante. Nenge na sali nuance wana bo comprendre que c'est une femme et c'est une maman ay kolila na micro par rapport ya likambo ya dollar. Dollar ezali ko mata se ya ko mata. Prix nango pe fixe ezali ko yebana te. Yango mama ay kolila na micro boyoka réaction ya maman par rapport ya prix ya dollar. Bonjour maman. Bonjour. Boni santé. Santé la bien. Maman dollar eza ko mata ka se ko mata. Réaction na ezali. Ma réaction na eza ke ekita pour biso fait vivre bien. Yango na masko na singa mo konna biso Félix Antoine Kisekedi a changé citation ya dollar. Ekita na toi bien pour biso tolia tozaba na mboka. Bongo na wenze biloko ezali ko mata so ezali ya ko. Ah papa moye te ezali ko mata pa kino na suka to ko kate. Biska to kendele to ko kate. Ce que vous avez un message moko yo yebisa ba konzi mboka na biso okoyebisa bango nini. Bon papa na yebisa bango pardon fenza nzambe fenza limisa bango asimba pe mitema na bango ba changer etamboli pe réalité ya mboka na biso na tozo volier. Ça va, merci beaucoup maman et bonne journée. Merci papa. Voilà tous les intervenants Moussous Papa Kota. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. T'es santé en tout cas mboka na biso et marché bien té. Tous les Congolais to comme le là-bas étrangement boy. Donc ils croient que Congolais azlaki na Brazza aye naxa de to kokate. Tous na bana na makamuni bakangi banzela de to kokate. Na makamba dollar. Na vie sociale de tozi baté. Tozo kende wapi? To suka wapi. Pour un dollar on besoin changer d'abord na combien? Le colangai avant-hier nazalaki na na changé nango na 10 500 francs 20 000 francs siko nazoyi baté eza nini na lobi kaka bo espèce président zali oyo akanga ye espoir nzambe ekota kati na ye makambo moko etambola liboso. Ceux qui ont un message à Robisa Bakonzi Mboka au Koïpsa Bangoni. Bon, pour nous, c'est le Naza congolais. Naz Kokolo Baboye, président Yozali Papa Yabana, Tokokate. À part Yo, tu es nani à sa vie sociale Yamboka. Tela non n'engue tofuta de Abana et Mbongo Yami never la fin. Tu es Tile le Makambu et Machete. Et ça n'est. Merci beaucoup, papa, et bonne journée. Merci. Pour comprendre vraiment congolaise, nous sommes les locaux là-bas. Sous les locaux Bakota. Bonjour Ndekonanga. Bonjour. Bonne santé. Ah, santé bien pour journaliste. Pour na dollar réaction na ezali nini? Ah, pour na dollar tout cas penser donc ça biso passi. Na biso to teka boy donc côté ka bien zaté. Donc il donne boulou makasi. Donc il y a copie boyozon ndaku donc ni di fangutu. Donc tozo baté. Transport peut passer. En tout cas président Fati président de la République démocratique du Congo a télé sur le Cambodge.
Mais pour le dollar, on peut place belé ba prix nango frumezo e banate. Dollar on besoin changer vraiment à combien? Bon, dollar on comme 20 000, misu ba 20 300 mutu na ndenge na ye. Soko za na message ya koyebisa mokonzi ya mboka na biso okoyebisa yini. Bon, na koyebisa mboka na biso en tout cas abongo za mboka oyo, atuka mboka oyo donc les mingi. Par rapport à toki boso en quoi président biso tika biso te président Fati. Ala ndela biso mboka oyo. Yangwana malobika yangwana. Merci beaucoup Lelo kwa pesa la mala. Merci pareil. Voilà tout ça maman okoki kokota. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonne santé. Santé bien. Maman pour na dollar ozo lobani. Na ebite papa to kende wapi toko suka wapi neti ngana za enseignant ba futa nga 280 enseignant ndaku na futa $50 na valeur combien beta na machine dollar 209 000 na côté de dollar 209 000 to kende wapi to kende biso za ba congolais to souffrir na mboka na biso on dirait to za ba paya to ke wapi papa to yeba te suke zanine to kende wapi na kolobaka na papa président aza mwana mboka solo akangama na baninga ne bana mboka bakamba biso na mboka oyo to communauté ba esclave na mboka oyo bisengo na biso bato musu bazoke bénéficier nango biso to kosuka wapi kolia passe mabote belé bato bakomi bakuluna mboka biso komi mboka bakuluna papa yokela biso bawa ba mama bakomi mibali biso to komi basi yebisa papa to sengi na yo président oza mwana mboka to ya sima na yo sanga na baninga no bana mboka tambusa mboko papa ta dollar to ke wapi na suki kawa. Merci beaucoup maman olingo lobani. Na tiki penza mwana 4 mois na ndako na komi koteka mai pona passe koti na mboka na biso Congo tozo nyoka ma tozo souffrir mwana 4 mois muto amelsa zate donc ezo sala biso na pasi tozo nyoka ma tozo souffrir mibali bavena na bandako misale zate toko sala ndenge ni tokoboko la bala ndenge nini na pasa boye pona dollar bobongisa mboka na biso ezonga ndenge salaki tonyoka maboye. Merci beaucoup papa. Bonjour papa. Bonne santé. Te santé kimia na ngolo nzambe ga to vivre ga na mboko yo yo moyebi kaka donc misiki le problème ezaka na mukuse ba kinois soit ba congolais en général to leli kaka pona dollar ndenge zo mata mais toyebi eloko bato ba sala bongo FCC en général. FCC bato ba sala bongo en général. Donc c'est bango ba lingité président oyo aza en place à réussir. Donc faut que ba finaka makambo nyonso. Alinga ko démarrer moto FCC Kangi a démarré moto FCC Kangi. Trop c'est trop, FCC doit partir. Vouloir ou pas mboko eza bango te eza biso ba congolais. Donc vous avez le conseil européen sa mokonzi mboka koyebisa yini. Ngai nga conseil na webisa kaka abunda bitumbane o nzamba pesa ye asa le nécessaire pour que to basangana bana mboka o ya solo po ye moko amona mboka solo. Faut que sangana bana mboko ya solo FCC a écarté bango acha bango mupanzi. Bande ko FCC bazali ba congolais te. Bande ko FCC ba congolais moko donc nature ba rwandais mélangé par-ci par-là. Vous comprenez? Ba mélanger. Donc so ba congolais to kotanga kuna soka so ba ta FCC ba congolais. Pourquoi ba ko sala ba ninga na bango ba congolais mabe? C'est que ba ça ba étranger. Merci beaucoup et bonne. Voilà pour comprendre vraiment que la population doit continuer à faire une interview na biso dollar ezali komata c'est komata. La population congolaise qui en particulier bazali vraiment là quand il y a concept Touch télévision vous s'abonnez massivement car vous serez très bien informés à travers votre humble serviteur Dan Mosengo à travers du les cardinal de la presse. On est toujours là dans le souci de vous informer les solo et dollar ndeto meme les biso dollar ezali vraiment ya komatande ya komata comme le dit les économistes l'inflation monétaire a atteint vraiment le bout du sommet. La population congolaise a école dans le micro, il y a Dan Mosengo, votre humble serviteur, na kati ya chaîne, na bino préféré, il n'y a pas de chaîne comme concept Touch télévision. C'est pour cela papa, PAP ça, point de vue naïe par rapport à dollar. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Santé calme. Moussa les ole kandenge. Bon, Moussala, ngata bila Moussala te, mais nazala mawa mingi na makambo yo zali kotambola. Omoni bana biso to bota maka boiti. Biso to boti bino boiti. To boti bino ne sengo, mais bana biso lelo bakoko na biso bazali komona pa passe. Bon bino bosa ba ya na bango.
bino boza baya na bango bon nini penze sali pona koyoka bano bino bozo bota mawa bon biso bakoko na bino toza na vina lelo mais tozo ko bunda kaka pona vi ya nzambe bozo ko mona biso mawa te o ngai papa na bino na lobby boy président de la république yemoko ndengo za na place Jobu sala na yo ndenge ke okuko sala kulanda makambo ya wawa te yokila bande kuno mawa sasa bande kuno yo makambo kenda di bosu. Merci papa to yo to baboe bobo maka fa congolais to lia kaka dollar ko dollar ko bina valeur et ça a été to suki wana. Merci beaucoup ndekuna ngai ngina bakisa boye yango mboka ngo to sala ba congolais to ba congolais te boke la biso be mawa dollar ngo bande mata ekitaka te mela ba ma to mona ka da bangola to mona ba dollar na dollar 2000 francs nangola na Brazzaville baliaka dollar te baliaka francs CFA biso tolenga kanini papa mboka na biso moko tokoma na souffrance pona nini papa la ngai tokoma na souffrance tozo dollar totia liboso Brazzaville dollar batiaka liboso te biso tozo dollar totia liboso tokomi ko souffrir tokomo lesa bana biso mo ba papa misala eza te poni papa dollar papa président atela so likambo oyo na bana tala likambo mboka oyo eza ye biso to ba congolais papa tala likambo kotika biso te. Merci beaucoup. Nalina lo bapona likambo ya dollar eza mbongo ko biso to ko vivre nango te eza mbongo ya mboka na biso te soko za na 20000 francs congolais le mutu aza na dollar bazo changer mutu aza na dollar par rapport à 20000 francs tolingi to ba mokonzi atela biso likambo ya dollar oyo dollar eza mbongo na biso te mwata msone ko bia mukia ko somba na ba 15000 ozoteka bénéfice eza te yango titio lo baboye dollar eza mbongo ya mboka na biso te. Merci beaucoup maman tout ça va tout bonjour maman. Ngana zolo baboy yaya filmer ngana nu bien tala ajo yanga ole bana babokola ngana zo bokola bana ti lelo na lembi pe ko bokola bana bakitisa dollar mboka ngo eza dirigé par nan tozo comprendre ngo te ba jeune ba sala te bomeli biso jeunesse pour anine jeunesse ekufi pona nini classe ekufi. Merci beaucoup to ça batebele bonjour ndekuna. Oui ngana liwana lo baboye biso toza ba jeune bana mois de mars lelo boloba non toza la confinement malgré confinement toza ba enseignant botiki biso boyi siko boli biso to kende wap tozo souffrir na tangi classe pote na sa musa na sala bona za NI vie sociale eza wapi ba maman bazala ko souffrir ba papa ba jeune maintenant musala na biso abeza. Merci beaucoup ndekuna nga kota papa ngana lo ba mingi te na basika ya muke boza posa moko to koma banani musala eza te tosenga kama mashati to mesana ndoko boza posa tosenga mashati to kozongela yango o ngana mutaka za posa ba ngwana. Merci beaucoup. Bon, merci monsieur les journalistes ngana ngina lo baka boy problème to zana ngo ya komina masina eza salité maka bourgmestre masina sala relo ko mokote niveau tozo vivre en tout cas na komina masina salité le kimaka ba meka ko benda bourgmestre mato ipo salité le kitro na masina on ngina lo bayango wana. Merci beaucoup. On ngala ba sebiso ba diplômé to ko ba chariot to ba pousse misale zate ba diplômé to ko ba chariot ko ba fazer bo to sima machete nini ba président bo mona ba gouverneur bo mona ba chariot ba diplômé to ko ba chariot o Sonia ba comment qualifier ça tu vas fazer. On est toujours là vraiment na kati ya kozwa réaction population pour comprendre vraiment population a besoin vraiment ya koloba makambo koloba ezali ebele to so intervenant mususu na kati émission na biso lelo. Papa to sambwe to lembi yo papa to comprendre te mboka ba loba papa loba peuple d'abord eza ba député na ba ministre oye biso ba zo mona biso boye papa yo nyonga biso makasi bongisa mboka to sepela na mais soki makamyo sozo ke mabe to sepela no te fati beton to leli yo mais bongisa mboka peuple d'abord eza député oye eza ba ministre biso de peuple d'abord to leli yo. Merci beaucoup pour comprendre vraiment que la population azali vraiment la rebelle à Koloba. To continuer to réaction à la population par rapport à l'inflation monétaire oyo dollar ezali komata
c'est à Komata. Toujours dans le souci de vous informer, tozobet sali solo ya dollar lelo. Un dollar ezali ya Komata nde ya Komata makasi nde na lobaki ne bande l'émission nanga prix yango pe ya dollar ngo ezali koyeba na te. Yango toziye na micro na kati ya ville province ya Kinshasa ba congolais ba loba posa na bango souci na bango ezali nini. Yango tokiti na mabele tozwa réaction ya population tozwi intervenant mususu na kati émission na biso. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Santé normale, bonne bino. Malamu pe papa nanga. Likambu ya dollar réaction ezali nini? Papa likambu ya dollar ekamwisa biso fort. Tosali na papa Mobutu mingi na kati ya mabele na biso ya Congo pe tosali na Kabila les pères en même temps toye na Kabila fils. Jamais tokoma na niveau ya dollar ekoma tina to ya 220 000 dollars, 20 000 francs congolais. Au juste tozana président ou bien tozana ba député na Congo. Député pe azozwa salaire à propos ya ba nani enseignant soki otali écart eza na mokili. Bazolo ba ke député nde olele la Congo. Mais enseignant aza ko enseigner pour être yo comme lobby député. Ba chaka ene sikanini. E de mbongo degré ya azwakana. Azwaka pona kosali sa famille na ye ou bien pona population congolais. En plus président va bima na place mutu avotaka eza peuple. C'est pourquoi biloko yango tozolo basoki ba peuple bazolo la ke to votaki mutu bolingaki te pona konyokola. Il fallait bo votaka mutu botiela kabiso mutu azade ana mbongo pwete amona mbongo na ye wana teke no ezana tina par rapport ya koyiba lisusu mbongo ete a souffrir peuple congolais. Toza ko souffrir puisque mutu akozala na moins 1 million de francs congolais bien 100 000 francs. Aux hôtels dollars 100 000 et 50 000. So katsa na Brazzaville en face na biso Angola. Baza soki ok dollar à peu près zo comme pas même na 50 000. À défaut zo mona ba 10 000 francs c'est francs, ba 15 000 francs c'est francs mais biso na Congo, tina 200 000 francs congolais, 220 000. 240 coups na biso. On peut en faire besoin changer vraiment na comme pour tout le monde ba prix belé. Papa ba prix eza fixe te, eza 220 000, 240, 250, on ne sait pas. Et comme tina moine. Or que tolobaki na président lobaki na biso que le peuple d'abord. Ce qui ngana bimi à défaut dollar et comme tina 10 000 francs congolais. Soko ozali na message ya soko kozana na message ya koyebisa mokonzi ya mboka okoyebisa yini. Message ya ngwana nazo pesa lobaki le peuple d'abord. Ça dit le peuple d'abord konyoko la bato bien, bato bazala na kimia. Apesa biso kimia dollar ekita puisque biso tozo esengo. Bato bazana moi oyo bakomi salisela moi lisungi. L'essentiel que aye ba garantie soki otie dollar na par exemple na 220 000, 250 000. Mutu azo futela ndako na 100 dollars. En francs congolais, et puis si déjà combien? Sobomi mutu. Yé parfois na moi ngwana 100 dollars wana yangonde ba futa kae. Merci beaucoup. Ya bana na ndaku eza passe. Transport pe ya kotam. Transport pe par jour a futa ka transport. Et bon lobby mutu azo sala musalo benye ke aza muyibi. Oko benge na muyibi na sens nini. Ça dit fois yiba poete bana balia. Et entre-temps, tous les gens à niveau et ensemble. Merci beaucoup, merci beaucoup. Toujours dans le souci de vous informer, tous les gens à dollar à travers votre humble serviteur Dan Mosengo, autrement dit le cardinal de la presse, la chaîne Nabino Bolingramingi, on a reçu Nabino bon s'abonner vraiment massivement. Concept Touch télévision, les solo à dollar ezako matande à komatakaka. La population congolaise quinoise en particulier, Aleli na micro, il y a Moussali Nabino Dan Mosengo dans le souci de vous informer. Boyoka réaction, il y a population Nabiso par rapport à les dollars. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonne santé. Santé bien. Maman, côté que Zali Malam, tu es Zali Malam. Ah, en tout cas papa. En tout cas, tout le monde a passé na Congo, passé moque impossible papa nangai. Biso to komi mibali ba komi basi. Na e biso papa nangai to vota ki mwana mboka. To yeba ke ya titi sora vai na kati kitsa bokonzi na RDC. Papa to rozala malam. Papa lelo ezo comme ça so likamba dollar. Ngande na kolibo papa na yeba ki 5 dollars papa. Ezaki na 2500 de na kolibo. Na yebi 10 dollars papa ezaka na 5000. Lelo le roi 10 dollars likama okama papa na 10 dollars comme na 20 000. 20 000 côté mozo batie 25 côté mozo 22. Sur papa yebi sangai. Neti mona sote kama kala konkyo papa. Ezo uta musika commerçant oya nango papa pate kelo boy papa nangai. Transport. Kolia ya bana. Ndaku ya batu. Mai ya batu ya ya. Nam bala ngo ba koluka mbongo babala biso na Congo. Ekomi kaka mbala zuyo asente yo. Sur le papa to kinde wapi. Président Félix azomona likambo ya dollar ote.
mbongo na biso ya RDC Fonds Congolais eza suna valeur te papa. Soko likambo soka musanga papa, soko za na 10 000 francs, papa bana bakolia te. Papa, soko za na moi 20 000 francs papa, o refuta la mpenda coûter. Soko yo papa, nazo kamwa. Na Congolais na biba Congolais so auto voter moi na mboka, auto voter ya Titi. Soko ya Titi ndenga azaboye, ali na biso to sala 2 mois to futa ndako te. To futa mai te. Papa na yebi so partir en mai et double papa. Papa na yebi so ndako ya bato, papa na ngaba pour ya faire silibiso. Ce que papa fait ça au Tchabiso wapi, yé mon le peuple d'abord. Ce que d'abord papa tokende wa papa nanga na bana. Yé en sauté na RDC qui n'était papa nanga. Ce que vous allez un message à Roibsa Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi de Roibsa. Ngai pe na lobi papa, za papa nanga yi. Toza na ye village manko bena kabe ya kamwanga. Aza mutu mususu te machani. Na lobi boye. Vanda penalo ba liloba marqueur que dollar qui tata 5 dollars comme atteint à 2500. 10 dollars comme ana 5000. Et là on a so 5 na papa na biso président. Papa na biso Tshisekedi président des peuples d'abord. Ngana le but transport et kita. Ngana le but dollar comme 10 dollars comme ana 5000. 5 dollars comme ana 2500. Merci beaucoup Mokonzi Mboka. Le peuple est d'abord peuple na yo sengi vraiment que dollar ekita, a sengi transport ekita, maïpe ekita, banda coupé ekita. Balobi ko ba les communes na pasi les alignes de population lobby tous intervenants musu mama pusana. Bonjour maman. Bonjour papa. Boni santé. Santé za bien menzala. Congo nzala. Papa, nazane lo ba mingi te. Peuple, les peuples d'abord. Papa lobaki les peuples d'abord. Papa otie baba peuple ngo wapi. Tala le dollar ti na 210 000. Biso ya misusu tala papa na tika ba avocat. Papa na tika ba avocat. Zela papa otale lo nga na tika ka. On a vu que les licenciés ont gradué, maintenant on a sauté, on a comme porteur. Avocat. Avocat, papa. Est-ce que nako kangisa mu colonie de 50 dollars pour la futanda? Lelo Sony dans l'église. Sony papa veuve le kolanga dans l'église. Pona nini kozanga dollar. Papa na tuni dollar on ezamboka na biso, mo na biso. Eza ya biso te. Papa tolingi yo mingi mwana Congo. Bongi samboka oyo. Pona nini mbongo na biso na mboka musu ba olia te. Biso tozolia dollar. Kwanza toliaka te. Mboka na biso. Mboka na biso dollar eza ya biso te. Papa, linga mbongo oya biso pe bali yango na mboka mususu lokola biso to lia dollar na franc congolais franc CFA na kwanza me ya biso epa na biso ekendaka te tolingi o mingi oza papa na biso bongisa mboka bangweni kote na yo bengana bango. Merci beaucoup. Voilà, pour comprendre vraiment la réaction à la population congolaise, nous sommes arrivés à la fin de cette émission pour comprendre vraiment pas si à Congolais. Émission, beaucoup de monde a concept Taux télévision à travers votre humble serviteur Dan Moussengo. Vous serez très bien informés. Bruce Mipi, Moupi à la technique. Abonnez-vous massivement sur concept télévision. Nulle part ailleurs, des émissions pareilles. Seulement ici à travers votre humble serviteur Dan Moussengo. Audace Milando alobi akotika simate akojonga simate. Audace Milando alobi yepe moto abata koti tala mona Suède ya sola alobi boye. Ya bino chaîne na bino yangoyo. Concept Taux TV. Chaîne yekusala makamba marunga. Chaîne yeli bino makambo sika. Oyena abo eyena makambo ya innovation. Oringo s'abonner, oringo yoka 1973. Mobutu nenga salaka discours na ye na oni entre frère et un ami. Oringo ye bandenge nini? Ramba Kenanga Poto le 24 avril 1973. Yoringo Bandenge Nini le 4 mars 59 journée à martyr d'indépendance. Oringo Bandenge Nini Mbidabera Salakar Bomene Mayavari. Yoringo Bandenge Nini More ya Kadel Malu Yakana Nonanti. Oringo Bakengo Adono 94 Côte Béa. S'abonner et si Konga historien a dit Yopé Zalawana. Poko se retrouver. Abonnez-vous très massivement à la chaîne Nabino, chaîne Makam, chaîne Yen écran miroir, Yen magazine Sika, Gag. Théâtre, cinéma, makamotoube, émission, socio-culturelle, actualité sur l'actualité. Ne zappez pas, s'abonner très rapidement
très facilement. Et ça, la rabia, ce qui va Pona yo. Lelo, Toponi, Concept Touch TV. La chaîne YouTube du moment. La chaîne des événements. Donc la chaîne événementielle, c'est Concept Touch TV. Alors, pour voir événement politico-social, Yambo Cannabiso, culturel Yambo Cannabiso, beau s'abonner très massivement à Concept Touch TV. Concept Touch TV et ultimo Sika et Ye Bambani Pi. Biso tout au côté. Bokoto et belé pour bon mon abiso ba oyo. Concept Touch TV to ponio. Concept Touch TV. Concept Touch TV barobi bobanga na bino nkombote po alika kan kombo nenge bachaka na ba TV nyoso me ye na nenge na ye veri bo s'abonner massivement barobi Europe tombe Angola tombe na Concept Touch TV. Abonnez-vous massivement ba histoire ya bien, émission ya bien, bagage ya bien na Concept Touch TV. Balobi na Suède veut dire ba suédois, bon comprendre, boss alobe moko. Audace Milando. Audace Milando. Yonde boss. Babito chama boko. Pesi makambo ju makambo. Audace Milando. Yonde makambo. Kingama lo fe kaonga o. Kingama lo fe kaonga lianja na tambula sankadima wembe didita beli bodo. Concept Touch TV. Na se rapona na kandate. Concept Touch TV. Okojwanga moko awa lianza lisofote bosonja bolingo la misama pana lende nyamazamba sila kasomote mimi kolobezate awa na Concept Touch TV ba tete kitoko ba mission kitoko ba film kitoko na ba télé réalité pe kitoko ba gag pe kitoko ate ngali sofote na pesi yote bo s'abonner massivement oyoki bateya oyoki bagag oseki otali histoire opandimino c'est bango bité mwana bale yote fona simba lo sekenya na simili tondobo na baki bango mpombombo lizemba na likinya to s'abonner massivement vedi vraiment balobi ne zappez pas totikalaka wana to vandelaka nanu wana na Concept Touch TV yango nde makambo.